bonsoir na batutu bazotala biso na tele24live.com. Ezali ngai Julie Poyalama Alekindeki Toronto Canada. Toyende tolobaki to kobanda ko yapo na bemission kosa bemission na makambo nyonso ezali karamboka ya politique ba bemission ya caractère nyonso politique social. Donc on nyonso pe az intéressé oko toujours kobenga pour participer na émission toza na sujet na yo olingo lobela obengi tolekisa yo numéro la biso ezali wana 001 416 877 0966. Voilà, donc toyende tolobaki semaine otota koleka tosaki émission sur mahamba élection ndenge lekaki biso nyonso tomoni na élection ndenge lekaki président oyo abimi ezali Félix Tshisekedi, mais na nsima na yango toye komona lisusu invalidé député Seni a invalidé 82 députés au biso nyonso tomoni liste ezali wana tokotia liste bokomona invalidé bango selon Seni machine mususu se retrouvaki na bandako ya député mususu nde eza fraude. Alors basani ni invalidé bango yango sujet to lobela yango parce que bato balobi eza clarté comment machine wana et se retrouver na maboko ya bato. Donc sujet otozo lobela lelo yango wana. Donc na pesi susu bino mbote bele mbote na batutu batala tele24live.com mbote na bino nyonso meilleur vœu mois ya janvier zaka mois ya vœu et so continuer toujours meilleur vœu na congolais nyonso au batala tele24 live partout dans le monde, en Asie, Océanie, Amérique, Europe. Donc bino nyonso Afrique mbote na bino yangwana Europe mbote na bino nyonso yangwana bo continuer toujours ko soutenir tele24 pona bo pesa biso pe makasi ya osala mission parce que bo soutenir biso te to kolemba nde na loba jour wana o elekaki na émission moi bomone to umeni kwebe to ça te parce que pareil na biso ya côté virus mais to bongisa kiango mais ope baza soza pareil pesa biso hein bo soutenir biso même le matériel poto lobela bino hein parce que ça facilité hein quoi que kolobela mambo si jamboka tout ça là parce que tous arabes biso tele24 comme bimba to salaka mutu teo asala raté tout le monde bakenda musala Gervais Bilili Alekindeki ngai Olivier Bolia biso tobeta kayo ya momona so bakayo chauffer tozomona te mais tout ça l'effort potoya ko lobela mboka. Voilà na tozo kende mbamba en émission lelo nazo kende directement la pesi Alekindeki. Bonjour. Oui, bonjour, merci maman, merci na ndeko Olanda biso ndenge na sepe la présentation na yo. Donc biso soto landé mambo zo le kana Congo makambo ba invalidation lelo toyeko pasola penda toyeko fungola poke to fungola pe bana mboka et na ba audio auto zui uti pe na Congo ezo laksa fraude uti wapi et puis zaki wapi to zo sinale pe na bandeko ba Olanda biso numéro o eza na ba etande ke na bino wana. Donc soki mutako ko benga biso pe akobenga pour intervenir pour appeler ça point de vue na op biso tozango ya koloba na mona déjà publication hier na mona déjà okani ba miyibi donc eza ko annoncer déjà émission donc le ndenge et ko kende donc c'est ça. Voilà, donc tozo kembala mo biso nyonso tomoni na ba réseaux sociaux na information même na kuna Congo tomoni 82 député Oyo Seni a invalidé bango. Mais ba député mususu ba contenté ba mususu ba bandi ko sa ba trouble ba blo mondenge lorsque ba bazomi tuna ndenge ni ne ba machine parce que ba invalidé bango ba lobi ke ba machine ba mususu ba machine a voter na bandako na bango ba mususu ba tekela ki bango ba blo mondenge ba mususu bango ba bande ko sa ba vote na ndako. Alors ba ko mona ke eza fraude nde basali nini babimisi baliste bato nyonso na basi tomoni na basi badepute basi invalidé bango mais liste esili te selon bato mosusu nde balobi ke bakobimisa lisusu
bato mosusu oyo bakoinvalide bango okoloba nini na makambo ezoleka sikoyo. Ouais, naza na commentaire ebele osala mais naosenga mpe régie so bazwi ntan batyela biso bavoice oyo ya ACP bato ya Argentine Ngobila oyo bazokodénonce déjà mpo masolo eza bilelo ya kobeta ebele bandeko ya Argentine Ngobila baza mpe ya kosilika balobi ke eza acharnement eza ke baza contre bango parce que bazaki donc bazo reconnaître d'abord bato ya Argentine Ngobila baza ko reconnaître na d'abord ke basalaki yango me baza bango moko te mais to comprendre te tomoni bato ya Argentine Ngobila so na balabala ba marché pour nous revendiquer au thé makambo wana eza lokuta et bazungisa bango ba valider ba ona nenga normal te mais biso so to mona ba fidèle tambolaki to mona ki ba to assez belisaka bango te mama bon pendant kende rapidement avant régie ba tchela biso ba voice na biso ba voice zo tambola na ba réseaux sociaux na ngana mekana ko mekana ko fungola mo ba point moko o na swaki pona ko meka pe ko yebisa bana mboka makambo ezoleka na mboka na biso Congo. Donc c'est un peu ça. Biso to assister na mambo président de la République 13 millions sur na bosanité au abimeki na ngoma to sala ke mission apona ko dénoncer que to monaki ba fraude de salamaki mais to soit qui peut retour à malamu te na bande konsusu pona ko finga biso pona ko contester makambo yo biso to lobaki alors na suka nango seni ayoko bimisela biso la liste il y a 82 personnes invalidées. Alors on a 82 personnes on a bateau va voter qui 13 millions 215 000. 215 000. Alors na bani nous on a ba bisela biso régi par la bisongo. Au moins nombre ya bateau au bango va voter qui et ça bateau tant ba ya biso to bi que la présidence surtout ça la élection ndenge za aider uta ko leka awa. Donc ils allaient vous voter président et puis vous voter ba député national et puis provincial ainsi de suite ndenge za. Alors, bateau, machine, ils ont commencé par voter président de la République et puis voter comme il votait Bangomoko. Et tout le monde qui est belé, opposition, à 5 ans, tout le monde l'élection, on a pas marché, Gentini Ngobila, il a pour ça, on peut que ça batte. Pas marché. Mais les lobbies sont de mon Gentini Ngobila, Nabasi Naye, Tata Moissinaye, à Bimisi, on a balaba marché, à ta policier Moko. A intervenir que après que ça marche wana parce que autorisation wapi autorisation wana ezaki que accepté bien ba ezaki confirmé par qui au itinek ba que no marché donc tout le monde a que na mboka wana donc ba irrégularité puis injustice ba ça na mboka wana alors pourquoi des neti gentili to mona biso no so mambo elegaki ba audio ezali ba ochela biso to mona ki ba tu ya gentili ba zondima balobi ke baza bango moko te baza ko condamner kutu ndeko na Augustin Kabuya oui na Peter Kazadi Augustin Kabuya za secrétaire général ya IDPS babi ye moko pasa ki na machine à voter aza ko tambola nango aswaki yango wapi ozomona alors pourquoi bango ba oswa kaka bandeko mususu babimisa ba bandeko mususu basala alors to kena na ba voler bele mama lelo pena na yaki na zaki bien préparé pour na mambo ya ba élection oyo donc pour na me rappeler expliquer ba na mboka. Alors, procureur national, procureur national, et puis na cour constitutionnelle nabiso, tisiko baza silence radio. Bakamo toujours le cas. Normalement, na ba mboko net beta de droit, net toko, ngara okeka na ba Afrique, net ba Ghana, net ba Nigeria, ba mboko ba comment comprendre l'état de droit. Gentili Ngobila ko ça la cause à sous gouverneur la vérité. Parce que yibi déjà. Comment Gentili Ngobila a se retrouver qui na ba machine à voter. Nanda kuna ye. Alors Gentili Ngobila attaque gouverneur a indimi na fraude abi que ça la magazo marché batike makamele kana mboka na so Congo et suka kana Congo to mona ki ba mi ba 52 millions ya travaux 100 jours ba président le qui a lobby 80% ça 57 millions et kenda 57 millions président de la République a lobby que na musala 100 jours nandeko fait nani caméré à salaka 80%. Mais ngai na ona population to zaki na Congo to mona ke sala magité. Donc pour dire que président na biso moko ayebina mambo ya Congo sala ba fraude sala maganango. Alors sanction faut sala. Sanction ma casse il faut et sala manano na mambo etali oyoma ndeko. Oyo comme on les cité, il faut d'abord na minute oyo na mboko état de droit ezali ndeko oyo nani Augustin Kabuya faza akanga. Peter Kazadi, il faut ça la monter à Kanga.
Alors on a pas vraie version. Oui, pourquoi makambo ebimi bandeko ba Hollanda biso, so pe ba contredire ngo ba benga, on répondre ba on a téléphone désolé. Calcul il y a battu ya UDPS ezalaki ke bango déjà ba si ba no donc ba si ba noma landa bien no ba votate. Et si ba noma déjà 500 députés là-bas. Il y a IDPS. Il y a que ça IDPS ba yebi ba tikele mo position mo 2 3 4 mais au moins majorité il y a déjà nommé. Alors qu'est-ce qui s'est passé bango ba qu'est-ce qu'on a système na bango. Ba yego kutake ba machine musu ba fuitaki déjà ba machine musu bimaki. Alors ta ba bandi ko compter ba monique oh na bato biso de nommé ba neni na nenga voter ba sana ba vote belete mais ba musu so kuna ba na ba vote belé. Ba bami ba mo pe ber ba po ba musu ba sana net ya chantini to mona ki ba musu to mona ki ke ba bi ata ya sala ki te mais to mona ki chantini ba machine bimaki ba ki na compte chantini ngobi. Ba musu so wana tellement ba bise na le seconde mission to le cas. Nabi il semblerait que ba machine à votana était kamaki na ba somme exorbitant ba tekela ki ba candidat ba ministre o ngana yebi bazali kako ko te bimi sa muke au moins plus de 100 ministres ba somme ki ba machine à voter wana na ba montant ya grave mususu pe ezalaki intimidation negoka di mawana atwaki pe intimidation na ba famille présidentielle. Intimidé. Il n'a bien alors il semble ils ont pas information sur tout ça qui est bien avant. Ba suit ba machine na ba kenda na onanda. Ba voter. Dans un cas d'étiquette. Étiquette. Donc et ça ba blog musu le cas qui wana il y a intimidation et l'eau musu super etekamaki. Alors na mboko loi na za lo ba maman de ezali. Il faut d'abord gentiment gobiaza mu faire démissionner d'abord. Parce que comment vous avez ça va bien national il y a parti national va bien national ya mboka. Et c'est le tout vrai dans le machine que seni ezaliba ni mo ezali net les pour la batunio so ezo servi Congo yo individu comme dans le après et puis au voter comment ça la connexion na seni ezo so ba résultat la bino directement c'est qu'il y a une connexion donc nande ko kadima nande ko ba dategelaki na minute au procureur il y a prison. Procureur, il faut interpeller Batouana. Quand il m'a dit que tu as tambola, n'en est continuer ça va lissoter. Mais l'élection la moka na Congo fallait que ça donc na minute OK, faut annuler mbala moko. Parce que fraude ya munene zo mona na bande ko ndimi ba voice région ko tshela biso ba tu abande ko asepi ba lobi ba ko kufa ba ngomote to ke singi pululu. Yé ba lobi akufa yé mokote. Donc ba machine wana et tekamaki ba yebi ba réseau ba sona kiango alors so ba yebi réseau ba sona kiango ndeko kadi majeur rôle nini ba total élection ya ndeko fachi ba sala gina na Kabila non la Kabila toke Kabila le père Kabila et non Kabila nani le fils Joseph Kabila bima na 48% na élection ile kaki au monde ko yiba quand même ya stratégie oya bozoba penza ko yiba ya neko ka nani Etienne Tshisekedi abima na 32 so na bosende 32% bato ba bi élection o ile kaki ya Etienne Tshisekedi nane ba yo popularité Etienne Tshisekedi azaye na wo au monde Kabila joindre na sagesse 48% il y a abimi na 30 quelque to lo ba na biso beto monique a non ba cause appel à moi raison. Alors, entre autres bateaux, ba yibi ba machine à voter. Ba voix na bango wana, ba déjà o tshela biso ngoti. Ba voix na bango wana, o ba voter le président. Ba longolango. Parce que ba bande ko voter président de la République. Est-ce que ba voix wana ba longolango pour ça là que et dit ne peut pas voir président de la République le temps régi a balancer les biso ba liste wana. Est-ce que ba longolango bafana ba olongolango je pense que régie a balancer biso liste ba liste wana yango bande ko ba olanda ngo wana soko calculer o ko mona ke ba votaki pe président de la République soko cour constitutionnel ce qui nani procureur national na biso rôle nini o azo jouer na makamoro no procureur il faut à poursuivre d'abord Bataseni. Et puis, il y a poursuivre le bateau, va détenir la machine à voter illégalement la banda kuna bango. C'est quoi nani ou appelle ça qui bango? Voilà, parce que on a vu banda ku kangana nu kadima. Parce que ceux qui va kangi, so ba kangi kadima, nego sala ke biso toyeba siko ke
bazwaki ba machine à voter wana wapi. Donc c'est un peu ça. Moi idée nanga na nazalaki nango oyo ya seni makambo oyo bango basali bapesi bato ba machine à voter na ndako bato ba voter à l'après olandi passé nani te passé nani Godem passé Godem po alobaki déjà banaka la kemi yibi bazana azebele azaki mal compris ba suspendre parce que président ya nani ya provincial azaki président national kuna bashi ba suspendai que pour la nation dénoncer Gentini Ngobila le même Gentini Ngobila wana azo abimisi bato ba buka biloko ba tumba ba pine na balabala. Siko ba opposant moni kembo kana za la démocratie démocratie za lokuta ba opposant aba Moïse Katumbi ba Martin Fayulu tout ça là ba moni ke ba résultat oyo ba za mécontent ya nini bimaki n'est-ce pas ba marcher ba ba organiser marche ba est-ce que ba permettre que jamais ba boy bango ba marcher mais ndenge nini siko ngala uzumi tuna ba question ya Gentini Ngobila o ba pour ba invalider aller batouner ba bimi la baba pourquoi parce que opposition balinga ba ça la marche ba boyaki ya on tolo ba kemboka neza injustice eza justeté eza mo la démocratie tende to mona ba mboka msusu pour nde to lobena émission o elekaki wana que soki ngai nazaki président to nanya okonga to cour constitutionnel na okanga kadima il faut ça la procureur national d'abord d'abord face à la geste procureur national d'abiso il faut message toujours l'ensemble pas na ya zolanda biso na bato batala ka biso bande ko na biso bukata ne bokata be mission botinde la procureur national d'abiso biloko ezo lekezo salake ezo kiti sa crédibilité ya mboka na biso libanda biso mo libanda document sto ya kana libanda bandi mango te pona ba biloko ya boye ba sanction il faut frapper nande ko kadima comment ndeko possible audio o etamboli eza audio biso to lobite eza bandeko ya ACP nde ba lobi yango ba audio etamboli ba bike eza injustice bango moko po eza pourquoi ba bisika ya bango parce que bazo reconnaître ma machine o la net ba bi ba côté sur la prendre bazo ba machine te na mona ki sur dans WhatsApp o ba machine yo so ba bazana ba ça na wandako ozo tala pourquoi on est d'abord silence na ba famille ya ndeko fachi na ba ministre yo ki ba loba parce que ba danger ya munene zoya danger ba machine no wala parce na lukutu ba quantité au moins ba publier quand rapide kaka normalement d'abord dosala no ba matériel mo ya malam penate ba ko publier élection na biso na journée mon ba élection ça li 9 jours et 9 jours que tu as mouké parce que ba sujet dans ce que nomination c'est salamaki déjà na député na ba les députés aussi te ba yeba ki de 500 na ba audio to landi ndeko nani o azolo ba lobi ba yebisi kabuya IDPS toujours qu'il y a une élection parce que les Fatia a postulé le rôle indépendant. Toujours qu'il y a une élection. Biso batuya, union sacrée na batuya, IDPS, toujours na makokite au battre campagne. Selon ma audio tolandi, ndeko na lobi nini, kabuya yebisi ya lobi no bon mon capacité, bo ke no chaka makele le bocha. Biso to yebi autre ça. Donc, c'est l'un audio, c'est l'un audio. C'est l'un audio. Pour porter biso te konini, c'est l'un audio zotambo. Donc, c'est-à-dire que ndeko kabu ya yeba ki déjà que ba nommé na bango ba député na bango. Mais yo zo mona ba twazo teka ba mapango. Ba tek ba bien na mo baba qui nous favoriser fraude. C'est-à-dire bon, mucho na sko ateki mapango ateki bilo na pour na fraude. Yeb sans soit complètement na ça. Ah oui ba. Il y a autre monde. Donc, mon temps, le président na bande qu'on a biso ya chaîne ya Radio Kapi, ba ça musala ba ki toko ba tunaki pourquoi $21,000 na député. Biso dans le Canada, to ba salaire ba député na biso national. Na premier ministre na biso to yebi salaire na so betika bu. Ya biso président linga oloba salaire neta ayebité so to lobi to fingi président to fingi te mais to yebi mutuni so ava ba musala ba contrat na yo ba so contrat na yo ba no so za salarié oza salarié ba erne za boye ba erne ba malade za bo salaire na yo eza boye et puis ba relaxo papier so ko ndimi ya mo signer ba opeso document ko to ke na onanda zo atantanga ngo so ko ndimi salaire wana o signer o yeli biso do so ndeko fachi taka comme président
asinaki document nino eza kolakisaka komi président oyo ayebi salaire neteti lelo mais oyo moya ba député ayebi 21 et puis alobi na ba série ba question ba tunaki ye si vous voulez que to kitisango il y a pas de problème mais asalaki ngo pourquoi parce que c'est le président na biso mo ba député nde ba kenana ndako bakunda bibembe na balabala bato ya kolelela bango et banine ça et ça c'est social ya bato etali d'abord député national na nini police biso parce que bato mélanger tes opia kanda mama na est kuna policier ba militaire na biso impayé oui ce que bato ba 21 000 pour ba kundaka bibembe mais au lebo pesa bato mongo ba gagner ba guerre wana social a mboke bonga parce que ma deso to lia ngeuta ka goma biloke bele to lia ka goma to ko bonga santé social a batute soki bolingo ki mais salaire wana 21 000 yango nde salaka bakundaka so mutakufi bato babetela ba député makambo bande bakendo sa ba boom na bango wana tout ça là kokunda bato ba mopa to benga ta bato ya commune mo so bien district mo Moamba par exemple tout na combien de députés bakundi bibembe combien mais député basali 5 ans non 5 ans presque 5 ans il y a mandat président Fachian basali mais bibembe bango bakundi eza combien na 21 000 alors budget mboka na Congo et ko matande ni bino bolela ke mboka budget za kokufa et puis mambo zo le c'est qui est grave maman président de la république a fandi nier ba procureur oyo ba simba ka loi ya mboka ba fandi nier jantingo bila Congo comme maman bango tout le monde qui mouta zaki na fait les chassa ezaki yé jantini pas comme ezaki donc jantini a bimisi batu sanction mo ezati. C'est-à-dire quoi? Donc le président de la République est au courant de ma monnaie sur les cas. Procureur, batunio surtout qui a miné dans Congo, bah yébiki. Ma moi sur le cas donc bango bah ça va privilégier dans Congo voilà. Na deuxième volet à Makambo Italie bah invalidation maman. C'est le ma source na biso to ya parce que to yek na wali boso boboyaki. C'est le ma source de balobi négocier 5 ans qui na aussi là. Parce que na Congo social il y a 3 ans. Ma décide donc on négocie pas Karabisaka. Bah proche à Balbité, il faut pas créer une transition. Parce que même négocier peut attaquer mon négocier à Gondi ma bloga pour. Il y a pas fraude donc parce que et reçoit la payer. Donc net il y a pas ni non, c'est qu'il pas au courant que bon l'élection ça m'a beto annulé tout qui na transition. Donc c'est-à-dire moi 3 ans ou bien 4 ans sur la transition négocier à Gondi à 14 ans. C'est l'homme information tout ça. Donc nous c'est ça pour mais c'est quoi na ningo zo le casco et bien salité ma casse maman na nyoso zo le ka procureur azoloba il faut d'abord au moni jatini na ninga zawana ba longole na ba mboko pe na bakai pe bakangiye ba longole na ma faut ba donc na muyibi nano parce que il faut to ba receler na na tekela ki ya muyibi wana ndenge na mona vidéo ça na to muyibi wana il faut ba kanga bango yibi bango nyoso taba kanga bango ba tuna siko bango bozwa ki ba machine à voter yo wapi ndesko to yeba liste les autres mais tant ba konzambo ko ba fani na bango ba seka na bango ba za tranquille peuple o za neti congolais za soba lokola ba excusinga c'est pas tous les congolais quand même o ba za congolais ba za mayele pendate ba fani na bango ba mona na mwe ba msuku ba leki non muto wala moyen à combien 2000 3000 francs congolais 5000 francs ndo mo ba pato bazo tuma ba pine wana motivation 5000 francs et puis ka tuma mo na malewa pourquoi et après le qui no mo 5000 francs ezambo ebele yango moni na mboka na bazui bazo futa bango te bazo tika ba souffrir bon po ba yebi ke nzala muto ke marché ndeni parce que ceux années na ba mboko penza ba futa ka bato ba vandisi social même ba congolais ba otomboka. Les Congolais tomboka il y a tomboka ka makambo ba pese 5000 francs nde ya otomboka mais makambo izo leka ya mboka normal bo a otomboka te so senga ata na bato ya mawa o basa na mboka wana o bayebi excusez bayebi elua ba mekana ko kota na ninga loi parce na Congo wana nyoso za na okaka masasi fo bima ba inosa fo bakufa siko loi yo mo lobi ke mboka za corrompu neti so babi ke o ba kanga bango ndenge na cour constitutionnelle ba ka ba procureur o ba sala mamba mboka ba mais ba procureur ngonyo surtout total ba procureur mso ba noma bango ozo mo ke nyonso eza na ngokaka na corruption
Non, nous sommes déjà préparés. Nous sommes corrompus dans mboka, nous sommes dans corruption. Ata ba procureur wana ba omo bazomona so ezaki nde to mona na kala ba procureur o bazaka ba sera ba ya ba mubutu wana. Malgré bazaka corrompu. Malgré bazaka corrompu mais omona quand même mboka ya na loi que likambu bobu bakangi. Tokeka na ba Ghana, tokeka na ba Nigeria. Bazwi décision que mboka na bango basala nini ba évoluer. Mais biso sikoyo ba tu bazozwa décision te eza choix basali ozomwa basali na bango choix ba politicien na biso basala choix que mboka na biso ezalaka ndenge wana. Mais oui parce que so baza na conscience mais makambo tozomona na ba réseaux sociaux na ba TikTok ba machine na mitwa batu tout ça mais déjà élection aussi ba nilaki dès le début na bamboko eza na bamboko pendeza démocratie ba kwa nile parce que déjà tolobi en 13 millions 215 nde ba votaki na mboka mobimba Congo eza so combien de plus de 60 soki combien de millions d'habitants mais 13 ekoki même moitié non mais élections étaient normalement fallait non mais na expliquer que l'émission bandeko wala na biso so ba suite ba côte na télé 24 facha soit 73% c'est pas tous les Congolais va voter 73% soit qu'ils a calculé ou ba sala ki atia il y a nombre ba onyo so ba voter ki Congo mobimba ndé ba bisi 73%. Non c'est pas 70, il y a on a bi calcul na ba sala ki mala monter so to bito na ndenge ya Congo mobimba vota donc facha ko bima na 13%. Maurice Katumbi Maurice 2%, 3, bamsuba kiti kuna na c'est parce que ekoki même pas kati. Comment yo kati à Congo va voter to go na 50%, 73%. De bandeko ba mathématicien bandeko ba mathématique, botala calcul. 13 millions, même pas 50% ko ya Congo. Comment go na 73%? Ah, 73 non, et là calcul il y a nombre ya bango ba nombre de ba voter. Ba nombre ba on ba voter ki ya onde ba bimisi. Alors ce que ta ba bimisi un nombre wana. Il fallait ba chango siko na ndenge ya statistique ya mboka biso moto ya combien. Nde ba évaluer pourcentage o ekobima ba voter na Congo. Alors 73% zo bima, on dirait Congo mobimba to voter ki 73%. Non. Ce qui n'a pas conçu bateau na biso ba contredire biso. Nombre ba ça la calcul il y a comme 24 ceux qui basé na présidence 24 sont na santé 24 sont sali na nombre ba salaki ndé montant bimi avec 13 millions de la population jamais beaucoup ba 73% des Congolais ont voté président Fachi. Comment ça 13 millions vont voter comment 73% beaucoup bon so ba biso bondé c'est impossible. Oui, mais ça veut dire que nous sommes donc tout le monde ça calcule ça. Ok, mais yo moni mo facha sepela. Kasi yo mo na réaction ba yo ba. Na mo ba se versus te. Non parce que calculer les mabé. Ba yo réaliser que ba petit calcul à mabé. Non. Pour na loba que on a répété sous. Biso tout toi la mboka libanda tout la élection ndengele ataka en États-Unis ata akaka na ke kala mboka na za na Canada et Trudeau basali élection Trudeau bimi la 73% et pourtant biso to la mboka oza ba fin de l'année nde na lobaki ba mongo ezoleka bazopesa bato baza na ba nini ya mkie ba salaire amike ben komba mkie ba mongo ezoleka la décembre au moins ba chèque les kaka. Pour tout a fêté bien, bamoko ba vandisi social, mais jamais Trudeau abîme na 73%. Non, toi abîme na 60 et quelques. Non, et ça a différence 40 50 et quelques. 73% d'abord, ndeko faché moi ebi c'est impossible pour bamboka mso voter na bango. Facile que bon ma. D'ailleurs lingo ba non na ceux qui na 70, il y a bien na 73. Donc toi ba 27 73,34. Non, tu as 24, 27% Mobimba. Et ça a 27% de côté à SND, il y a un long va voter. Tu as la calcul. Tu as la calcul pour Bambo comme sous un va voter. Tu peux voter dans voter. Et puis, en tout cas, pour toi, ça, il m'a camboyo. Parce que total et puis batala na terrain batutu bazotala bazo observer tozo mona ndebe élection ba campagne wana ezoleka tomoni Moïse Katumbi tomoni Martin Fayulu ba place ba bandoki ndiko sa ba campagne ozo mona ke batu bazali ebele tout ça ozo mona Mexico herbe élection bimi to comme ba Martin Fayulu ceux qui ba combien de pourcents et ceux qui ba
ba 5%, Moïse Katumbi 18%. Donc bobeti ma B et RVC. Si vous avez ça na élection boy. Non, mais le second message na yeki nango pour oui, message na yeki nango merci. Aso banile comme transition sous. Bon siko. Siko ya bon mo kanini bako valider et puis président a la crédibilité ni. Autant molandi na mboka no makama bozo sala ba ta yinsa ga siko. Wa to vota mwana muibi. Ba triche. Kasi yemo crédibilité za wapi. Soit ba opposition, ba kuta na opposition ba solo là. 30 secondes là, ba pesi ina nebe desa ba. Desa ça. Ba sala ba élection, est-ce que l'élection peut bien aux là? Parce que et casse pas crédibilité après ça exacté. Ce qui a pour exemple boy, abandota mon na solo ni ba vidéo ba no landa kai. Yo mo te ba vidéo ba misiri ya ndeko ya pasteur ya tricha ba bimisi mo de ba réseaux sociaux. Au moins te bimi. Po e ba no bima kaka. Fati ne azana ba no tambo na solo ni nae. Encore internet ata bokangi Facebook, TikTok ezali. Ata bakangi. Ata bokangi nini YouTube ezali. YouTube ekipate, TikTok ekipate. Ba réseaux sociaux mso ekipate. Donc ba bandoka obimisa ba image. Ako mi mikolo pe to mota mona ba pancarte électronique. To ba ndochela bino bena marché be élection de l'État na Congo zo ya pena to chelo pancarte électronique zo tamu sa pena vidéo. Ya mamele kaki. Donc crédibilité président. Exact, soka ndimi na muto. Oui, mon père réseaux sociaux ça bien. Et ça peut être mon bien. Ouais, fungol pe batu misu sinon te tonga to yeba te ba machine wana ndenge batu bande ko yiba yiba so eza na kala. Tonga to yeba te ke ba yibi ba machine wana mais grâce à ba réseaux sociaux on no moni batu ba découvrir ba machine ndezaki na kati bazo filmer bazo filmer bazo panza ngo no moni batu ba moni que élection za bien ata mwana mukie omona élection eza mabe na bana mikie ba moni siko oyo boyezani donc bo bandela élection bo anile pour nga ba anile na bangwa mais avant to anile mama to chela bango voice ne to promettre ba anile ngo to chela bango voice bala na no voice oyo parce que on est zaki ba résultats za provisoire mais provisoire na isa ki o mama isa la raté na Congo. Provisoire wana yango ndi zalaka élection définitive na Congo et c'est sili voilà to chala no voice ndekologie a chila so voice wana to landa et puis comme ça to chiter na biso na baile no encore rendre biso ba compte avec beaucoup d'injustice on va sali nous avons bana ACP nyonso biso nyonso lobby na tongo soit pas autorité morale à résidence to tondisi quartier wana nyonso plein soit tu toques la partie où tu t'es toqué dans la résidence, toi, dernier mot agir demain. Parce que Peter Kaza dit, il a été à Lemba ici, moi je suis à Lemba. Peter Kaza d'ailleurs, qui a dit, Bamagoui, Nani Kabouya, même, les machines qu'on est en train de citer avec, Charles Azouaki, Charles Asakiboy. Mais Nani a ramené ma machine, c'était Peter Kaza, Nani Kabouya. Avec quelle qualité? Kabouya avec une qualité nini. Ce sont des comptes à rendre qu'on a fait donner à l'ACP. Et si vous restez silencieux, vous allez valider le ou soit, bien valider, mais sauf que vous n'avez pas ton coup, faut bien que tu vives à peine le ou n'a pas monté. Ok? Je veux vraiment que ceux qui vraiment tous les ACP, notre vanité, que tout le monde se lève, se mette debout. Moutounion sont à tellement, s'il vous plaît, va très sérieux. Moutounion sont à tellement. Les injustices doivent prendre fin. Ceux qui et puis, si vous regardez, à 85%, ils ont IDP Tshisekedi. Donc, alors, surtout, venez silence, ma flatterie, tout le monde a besoin de flatérité. Les mêmes voix qu'on est en train de dire, ils ont boycotté, ils ont fait ceci, ce sont les mêmes voix qui ont voté aussi les chefs de l'État. Est-ce que vous comprenez? Bon, que cela ne tienne, revenons dans le bon sens à Golobake. Tout ça contre-dénonciation, contre-action, contre rendre. Parce que c'est le meilleur ligue réel. Et là, dans la ville de Kinshasa, dans la Congo, dans la province de Nakati, il y a un motema mabe et koti. Mais que cela ne tienne, nous devons faire une action pour vraiment, sincèrement, on est trop mal partis, très indignés. Nous qui venons avec notre amour propre, avec nos moyens, ton libre moutou, parce qu'on sait le Mokondamoka. Injustice, personne, jamais. Voilà, yomo Hollandi, Oyoki. Donc, pour la bango bandeko ya CP à parti en Ngobila, balobi eza injustice. Eza injustice au salami.
donc bango bayaka na bango kosala te donc dit tout le monde a bato wana basala biso ba fier rebelle et na parlement bayaka na bango miyibi donc bavota bango ya solo te et ils a cop ya mi ba ya avant na sina kene ya mi balé ils a cop nde bango nyo bavota bango wana ezaka ya muyibi donc bango bazo reconnaître que eza injustice bazaka bango moko te baza bayibaki eloko wana ba machine à voter na kabuye na Peter Kazadi pe azali alors bango kutu bata CP baoloba na bateau nyonso bakangi donc si 81 personnes et parti au batangi ba invalider wana baga bata IDPS vous comprenez donc ba bata IDPS avec na accès ya bozo ma machine à voter donc balingaki tous les 500 députés ba comment ba wana ko fachi bon il y a une opposition malgré le PS 13% wana donc opposition ata mutu moko ta votaki na pas ba député na bango est-ce ba calculer ba sala ba raisonnaki alors tant ba ge ba ke uvanda ba tali ke ba ndenge bango ba nommer ba ke ba tali mais côté ba c'est bango ba machine to casser bango donc les ça clair ne ba ne lobby donc bango ba CP ba kweli kaka be pourquoi ba dénoncer bataille de PSP ba sali bloc wana bato ba sali en plus pile bazali ba sanction ni yango siko pour na touche te maman pesa ka 2 secondes na me opesa nanu procurer mes messages parce que biso sala émission de finga te tozo dénoncer ba place peut-être bino boza na carte ils allent quoi ba beta dame mutada libanda au mona berel makasi ke bino ba doit na carte ce qui procureur national abiso procureur plutôt général abiso excusez procureur général abiso ce qui ayebi ba attribution na été ayebi ba loi ayebi rôle na été c'est là où il devait réagir procureur il faut interpeller ba batona nyosoto na ba receler na ba toyo bazar oh na ba chantini donc des chantini ça ba bureau faut ba kanga nazo toujours l'accès message dans le bureau du gouverneur de la ville à Kinshasa, il faut bakangango. Obi ke babosani ndeko ya bomaki vice-gouverneur. J'ai Koko Mulumba. Oui. Abomisa ki jeune fille watine ba kolomba ba chana ni. Mais azaka atilelo, a postulé qui na députation nationale. Ba c'est pas invalidé ki. Ba babosani acte wana salaki d'abord est-ce qu'on postule? Fille moi na kufika. Akufa kala bo meye, kutu komone limité na bato ba o ba invalidé. Yem ta boso fay ba invalidé donc na katika to ba masaki soki kaso ki combien de mille wana ba bima bani donc il faut ba invalider ata na bata 3 cas mobimba 3 cas ba msusu ba yaki ba cheka ka ne za la kapogo ezala ba to obenga ba bilonga na ozala suppliant déjà na ozala suppliant ya baye déjà mais neni yo bino na ba voter te ngala na ozo ba pela ba do be biso to na ozala déjà premier suppliant ya na. Oui, bien. Congo qui tina c'est donc ba mboka pende ekomi mboka moko ya soni. Procureur ya onazo ba procureur azwa acte ya makambo eleki abanda ko interpeller batu wana pour na ngai be élection wana pour na crédibilité pe ya président atako ba yina biso na Congo to zanga na biso na valeur te président tellement la crédibilité be élection wana fu ba annuler yango le mal des akande maman lobi mais to zonga sosuna transition yango to ke sur la transition to kufil sus chaque jour bazo tinda ba vidéo ba dazo souci bazo kubdina na mai ba dazo souffrir donc mboka et batunyo so ba yebika lelo ke so na komi député fona no yiba au moins maman na tazolela po ba longoli mwani oh mwasi wana po ba invalider mwani maman zo bamba na sama bele asali ba dépense na asali ki de campagne ngai oh maman zo ba non ba zo kala 21000 ata 21000 donc bongi do ba na mu Congo tie maman o pe ba sisa ni no wana député wana ba kitsa bango mbongo fati kiti sa ba ba chango ga $1500 $2000 o komona ba ko ya soutien. Pourquoi on le met la mission d'hier au côté qui beaucoup ko changer makambo siko makambo on changer facha on changer te ye mo encourager déjà 21000 la lobby que bakunda mutu dia président au côté la 21000 yem ça na a on changer onde siko ba rigueur ngweza te mboka wana na 5 ans au politically pouvoir zene lenge maman chaque jour aux on les kabazo tandilo tapi to boité 5 na 5 ans bino bo lo ba facha tikeza 3 ans. Pour 2 ans déjà, tout le monde préparer l'élection. Oui, bien. Oui. D'ailleurs, Facha Sili.
akondima mo bon te trop pour faire so bo ka 5 à 3 ans na deux étiquettes comment préparer l'élection ya ya moni comme aussi là ya moni deuxième volet na bisa ki bazo créer transition et logo de là ba so ba créer transition après deux ans ba et bon ba tricher sous ça ba tricher ba tricher ba obimisa so ba obimisa so ka dima mususu so ba tricher so ba bandeli so ba tricher ba chata 50 so Moïse Katumbi oza da yo pas favoriser ngoma ba tricher na comme le groupe ami yibika na moni na wale da ke animation tricher là-bas, mais la beauté en tout cas et ça passe hein comme on a ndenge Congo qui tina sebo comme on a bande ko na biso na mboka nde bazo souffrir au moins so ke Congo batu mingi ba mona biso to sa ba vidéo ya ma Congo na mona batu mususu mo bazo kota bazo sa soki baza ba fanatique to boy biso tout to ba congolais mais so ke Congo au moins batu mususu bazo souffrir ba flatter ba fanatique ba flatter ba vrai ba parce que so fanatique da biso so to moni problème to loba mo biso ba fanatique to loba so ki yo penzo za congolais congolaise okendaka Congo ngakuna kendanga Congo penza tete na ke kambala moko après 18 ans mais na ke na moni ndenge bato ba souffrir donc olinga peuple na we souffrir te koza fanatique te lingande Congo parce que so olingi mboka na yo omoni oko apporter un plus na mboka non mais so za fanatique po ba msuso mo ba na ba bazo ganga to gagner mais na suka ngo to moni que ba fo des alaki siko bo bima bo ganga te supol so za pa mayele muto avandi pa na mboka libanda na ndimi to oganga pona na ba élection o euto le kana Congo oyoka motema passe ozomona donc c'est ça biso to ko sa ba émission pona ko sa nini ki fanatique te so ya mabeto loba soki ya bien pe to lobi nde to ba ke mission ya biso eza to koloba donc so to za po so loba to lobi soko yina nonga yina na nga ona eloko loba oui ngana na kapasa kata ngama mukere na si ça pas conclure na si ça bon ko conclure mission te mais na si ça pona lelo na message na na o passer na procureur national général na international telemeninga poane procureur général a interpellé Ndeko Kadiba Ndeko onani Gentini Ngobila Peter Kazadi sous-secrétaire à IDP CG Kabuya il faut na muto voice ne bimi na bane otolande biso nyoso to ba benga bango ba yebisa biso Kabuya azalaki na ba machine à voter pona nini alobi bien na lemba ba mona ba ona lemba Kabuya ozaki na machine à voter na lokola nani parce que vous avez un secrétaire il y a UDPS secrétaire général il y a UDPS vous avez un Congo UDPS c'est pas le Congo UDPS est allé parti mogoza na parmi va partir dans le Congo yosko vous avez nani autant mola yona Peter Kazadi procureur général il y a Bosso Yangoa il y a mi balé procureur général Ndeko Gentini Ngobila il faut ça déchiner ba bani na yoana arosa ba faut et la poste na ye fonctionne na ye il faut ba longola ye ba kanga ba bureau wana oya hôtel de ville parce que aza parmi ba oyo parce que ba condamné ka vital quand même malgré ba tikaka ye aza déjà condamné ba parmi ba miyibi o ba yibi ba bien oyo ya déjà très nini nini ba nini ya machine à voter a détenir illégalement. D'abord, ça, il faut ça la pini d'abord et comment qui a attends quand je sais pas un camarade à président sur la ligne mais la loi c'est la loi Fachi au premier temps état de droit. Il faut pas kanga batouana. Il y a mis ça tout pendant ce ça. Et ministre ce qui a ça pire kaza ce qui ministre. Gentini Ngobila na ba ministre pas ba liste c'est belé. Ba ministre ba belé il y a influence coup il y a ma casse ba ministre. Ba koki ko salaka lisusu te na ba poste tali l'état na mboka na Congo malgré bozongo sa vital malgré pour ba yebi omoni na Congo parce que loi frappe net liban net vital kamel bo abokangi bo condamné mais bozuyi o che ministre économie c'est l'économie en mboka bo che siko taka tambolaka
Tant que caméra tambola, na ba vidéo, wala passe la vidéo reste. Oui. Et le bela nini. Biso to za ka pa na flatter to kena lobi mama to kena musala. On a ba 1 franc na ba 2 francs on a et bon ça peut venir biso te mo ba kayo to kena ida biso déjà mamuke. Ba tu wana ba ko salaka susu da ba service l'état té. Parce que ba yibi déjà dans l'état. Na bana na bino, na basi na bino o basane to yebi ke gentillesse na moi si a balé légalement pour mo bali na yibi a contribuer na mambo ya kuyibi. Ba ko sala susute na mambo etali l'état. Ya gouvernement. Donc message na zai nango, ya kande zai nango, ya ko pesa so bozana besoin ya ko sala transition. Bosala mais yeba ke fachi soko ndimi na yo parce que yo côté la rano bato ba yiba to monis 100 jours de salamato ndima na déjà 83%. Tout cela ba document na bo prouver tout monde na Congo ne lo mo malonga salamité. Na yebi ko côté mais yebi tango zo côté la bango. Crédibilité non le bando so talon. Be élection na etamboli déjà mo kil mobimba. Lelo mboka niyo se comment ko traduire. Mon ndé to ro. Be biso ba azo traduire en monde bazana bato bazo lo banini. Bazo traduire en monde niyo so bamboto batato zo bomba na lingala. Be mission ba français peso salama déjà. Yeba déjà que crédibilité na yo pose à aide bon. Do ba po bozo yiba na mo Congo aide alibana bo bungsa Congo po bolo ba déjà Congo yo muta bungsa ngwa za te puis président ni gouverneur mo ale kai ka ba ke mboko ko bongate. Do bo yibi ke boya bo yibi bo kepo mboko ko bongate. Ndeko mo na kunda sisa mama na kanga parenthèse. Ndeko mo na okata suka bisinga na sala bi papa. Ngana Congo lobi Congo mboko ba koko ba bunda ba msu ba kanga ba esclave. Ba belge ba ba sala ba kata ba koko na so ba maboko. Ba fonctionnaire la mboka na so Congo ba papa na biso ba ba so da son espoir te ba mbongo na bango ba pension. Mais mboka wana batu bazo yiba bazo kwa na papa ba osana mbongo wana abimi ko imaginer albanda abimi libanda na malili abi mboka wana Congo lobo esala ya bato ba osala Mobutu azaki na soki bon ye fortune to yebine so Mobutu ala nango lelo famille Mobutu bazapi fortune na Mobutu ezapi Kabila pende azala abukaka na Congo monde azo tourner wana mboka eza mbongo wana eza makila ya bakoko na biso. Le 4 janvier boto fêter martyr de l'indépendance. Mais lelo mabele wana parce mbongo ya Congo ça kwa mbongo lupango. So boteki ya mbongo mabele somba mabele. Parce que mbongo na biso bino bozo soa. Bozo ko investir na ngo libanda na makambo ya bino privé. Ezo ko aider te parce net ba mindele awa. Tout le monde a ba martyr na ba kufa pona Canada la sepela. Tala Canada bazo construire ngo. Tant milimo wane bimaka na butu bozo tala bi non mboko ba tika na orena so ngo me quand même bazo bongisa. Mais il y a ensemble bazo vivre bien. Na mboko ba kufa ndala bazali mais neti ya Congo te. Mais oya Congo papa na lobi o bazo lia mbongo wana. Tokotala ka ba famille génération nazo transfert message ngai te na lobi. Abi tokotala ka ba génération na ba ondeza. Passer un po ipe ya uto goden po ipa lobi. Mbongo ya Congo abi ba ministre onyoso ba o ba nommer lisusu. Ya miyibi bazo malade d'épilepsie zaradine et za malade ndeke donc yeba de so da muyibi ozo ya pala passer aza lo ba wido otanga bibi oyebia nyoso malobe kanga maka oyibi mo mona ko o comme ministre na kito comme ko ya malade ndeke ka poza muyibi. Donc c'est ça le message là ina moyo succès ya ngwana merci maman. Donc voilà toujours lo ba mais ça passe comment on ambeleka na Congo. Donc dès que l'on a une empathie, on a une mission, tout ça, qui bat, on a vu ce que l'on a une empathie. Parce que si on a qui bat, qu'on dit babima na bambo kalibanda bazomo na makambeli kabambo kalibanda, mais ba osa makambo ba osa. Te quand on le papa na lobaki, ezape kandengi wana. Parce que le peuple a souffert, bazo souffrir, bazo na ba 21 millions. Omoni siko, ba teki ba biloko, banda kuna bompo ba kendo postuler, ba sa ba campagne siko omoni ba invalider bango. Choc wana esali bango parce que bango ba mbongo ba bomba ate. So ba komi na ba poste wana basi kili ko sala ba na utolo ba mbonga Congo. Omote mbonga muyibi. Omote ba meli bango monite ndeke. Siko ba meli bango ba mbongo wana siko ba yebi ba 21 000 kei. Ba so ba komi kolela ko piquer ba crise. Ba invalider bususu ba tikali wana ba yibi. Malgré ka dimango sali ba buzo ba. Bo invalider bango nyonso penza bien total non place ba ko suka.
na ba 21 000 o ba tchaki espoir wana parce que ba na moura Congo te ba nde na moura mbongo yango to loba enyoso ba kitisa bango ba salaire wana bon mona ke batu mingi ba kende ko postuler sous te ndenge zaki pour tout ezai combien 30 000 oui députés o ba postuler 30 000 voilà ka national ozomona kezani mbongo donc eloko lo access ezate pona nga moi be élection les élections soni et puis ba mi yibi onyoso to moi ben valider bango ba kanga bango comment bozwa ki ba machine wana il faut ka dima les ka yebisa ça clarté ba comment na ba machine wana ndeni ata ba balo ba ko ba ka dima ba tchaki pression non bo expliquer peuple ba machine wana et comment na maboko bato ndeni et puis ba kanga na bango bien ba mboka msu beaucoup kangama bino nyonso donc ça m'a soli bo sepela na bino kutu témoigne bo sepeli ka ba courte joie kaka ba sepeli mais boyo mona na simake ba calcul nyonso bo sali eza vraiment crédible té voilà l'autre ko ba yangwana donc émission la bino to koloba biso to koloba o tozo mona ce qui bo sali bien to loba so bo sali pe mabe to lobi mto peksa mto za te parce mambo to moni wana be élection ata kutongo na ba Afrique mususu ya boye sali maté ba fraude makasi boye donc c'est ça ba o baza posa ko benga o le kan émission benga numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 soko bengi to lekisa yo oye ko lobela pe makambo ya mboka ezateka biso to lobaka voilà donc tokutani samedi na émission de notre koloba ezaki ngai Julie Poyalama Alain Kindeki Toronto Canada.